Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut, 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 salut. Bonjour, 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 bonsoir. Bokoto, 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 makambwecha. La grande famille Bokota nanto sorola. Bokota, famille Bota, Shalom Nabino. Bapé Shalom, on est ensemble avec vous. Balandignon, soit BBC, bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Voilà. Vous aimez vous partager. Et ça est bien. Vous aimez vous partager. Famille Le Bota, on est ensemble. Nous avons toujours que nous, lorsque nous avons une analyse, je sais que nous avons tous à focus na Belle Vie Télévision. C'est-à-dire que nous, tous à film et tous au tala. Tous à film et tous au tala. Na Belle Vie Télévision. Na titre ya mariage truqué. Le lot total qui 6e épisode. Je crois 6e épisode oyo. Zoka papa Serge a ebisa kipe Belle Vie vérité te. Bisonyo soto moni ndenge to eleki Naomi aye, Naomi makoleva ndaka place moko te ayeke lukani. Nzambe ndenge abongisaka makambo na ye. Soki pe Naomi akotaka na ndako wana te ayaka ko visiter ba papa Serge te. Poutine linga yebe loko moko te. Bon, Belle Vie linga yebe loko moko te. Parce que bazaki basi ba bombi ye na papa na maman et na mwana na maman na ye. Sorry. Et c'est fait-il que non film esuka ki wana to ebite sikoyo Belle Vie akozwa décision nini. Mais na ningi na fongola bino na nina révéler bino loko moko boy na ebite soki bomona ki yango. Lorsque papa Serge bakendaki na famille ya Belle Vie o to monaki mama Kalunga pas na film oyo Vini aza consommateur na papa Tirbo. Bon monaki moko Vini, je crois Vini ndako sauver Belle Vie. Bon na confirmer ngote parce que ba film à Belle Vie to vana ka kimia to kanisaka makambo to kanisaka ebele te po Belle Vie abalusaka biso. Parce que na monaki Vini azo signaler Tirbo tuna bango basambelaka. Na ebite so monaki eloko wana basambelaka. Mais Tirbo atikala ki pe ko tuna question wana te. Après maman Marie Bololé, Marie Jeanne, maman ya papa Serge, atuni mama Kalunga, Vini azolela. Et ça li que non na Kalunga na papa Tirbo balobi nini balobi azalaka bongo et tout. Soko tali mouvement o eleka ki wana. C'est-à-dire que Vini a santa ke loko moko a mabe. Et pas maman Marie Jeanne Bololé. Na ebite so bino botala ki ngane na tala ka film na kota kanzambi na ngai. Soko tala ki te zonga omona opesa nga raison. Ota Vini azotala na kati siko ya mutu. C'est comme si Vini il est aza spirituel na film oh, c'est-à-dire que no aza mutu asambelaka. Ndenge nga na moneli. Parce que Marie Jeanne Bololé mbala moko akoma kineti ah zamilanga e film oyo pardon. Tosuki wana pété. Ronel azamunoko donc Belle Vie ayeba ki penza kucha kopesa Ronel nani role wana. Munoko so kufeli mwasi oyebi eloko sali famille ya mwasi eza na problème eza na souci ba perdre moi na bango mais yoka malobezo bima na munoko ya Ronel bandeko diable aza muninga na yo te. Bon mutu kako ya mela makila ya mutu
alia musuni ya mutu aza su ndeko na yo te. Donc Ronel ye na ngambu ne na minicho aza na soma mutu lisu te. Botala ndenge Lea yaya na ya azokoka ta koloba te. Lea pe azala ambanga boyebi ke no Lea pe azala ambanga zanga maloba te. Mais ta ndenge Ronel azo sise mayele. Ta ndenge Ronel azo sise mayele. Donc aokoka ne koloba te komiko yo pe vana na nukimia, yo pe vana na nukimia. Mais maloba il y a Patrick aloba ki kenon tout se pe ici bas. Soki liwa mwana na ngai uta ki nanzila ya bien, it fine. Soki uta ki nanzila mabe, hey, la justice de Dieu yana. Hey. Poutine Wumela. Voilà, bande wana za film totala ki lelo 6e épisode na okelo ba nini nyonso tuté wana na pesika bino briefing wa totala ki lelo et voilà. Bande ko je crois bon moni titre la biso bon moni pe photo ya miniature. Bon pe photo ya miniature. Et ina solo là, je crois ponanga na ko clore ou na okanga siko yo dossier oyo. Je crois depuis makambo oyo bimaki ya ba audio na saleli yango déjà 2 émissions. Na oloba mais na ofongola penza te. Mais na bato mayele déjà ba o comprendre. Na ba commentaire bato ba o komela maman BBC boy, maman BBC boy, maman BBC boy. Nga na mukolo na ebi lo na osala. Pour être vrai, ou encore ce tobika to solo la bien. Bon moni ba fuita ba audio o ndenge bimi ya Karine Pala. Karine Pala, ngai mama BBC ne na oloba, elle n'est pas vraie. Aza vérité. Na révélé bino sous loko morobo. Est-ce que boyebi période moko ezalaka awa babandaki kolobaka keno Irsil Pechanga orgueil leki. Irsil Pechanga mimu monaka. Irsil Pechanga atimba tongo comportement ya ba comédien kolobaka keno ba hypocrite ba tumabe ba lingana kate ba keto. Abenda na tongo yango bomona ke na ba fulu te bomona ke na ba bisangana te. Pona ba makambo yo. Sikoso to ba tocha Poutine wana tocha Irsil wana. Poutine azana mutema moko donc na yebite. Moko na mutema wana. Koti c'est là kango peka esprit na sens que non, trop c'est trop. Musala oyo zo sala. C'était qui? Nani Patrick. Alobaki yango, belle vie ata soki aza maladie. Et que boza na tournage. Il fallait zonga po nzoto eza bien te a okoko zonga te. Po il faut landela musala tina suka. Ozo lokwa mama loketo te ke no ya koloba ke no. Soki le lokaka lule alobi ke no na déposer ya simbi mutu. Alors na ina loba ke no. Là tapé fier wana ke no. Yo mokoza cerveau moteur ya musala na yo. Mutu mususu ayate na sima ya Bellevue, na sima keno Bellevue aza na famille libota na dusola awa. Na ba projet na ye amoni keno na benda pe kasi Bellevue po famille libota na sima non na ofongola poke. Mais na mutema olingi mutute. Na mutema olingi mutute donc tu viens pour l'intérêt. Sikoyo bandeko bomoni makambo mususu nga na lobaka kaka awa na ba analyse na nga. Bandeko nzambe atikali nzambe. Nzambe atikali nzambe. Oto moni oyo ba audio ebimi. Yango nzambe merci. Vous savez quoi? Même la parole de Dieu zo ebisa biso. Nyonso ekomela biso ezalaka na sens. Nyonso ekomelaka biso ezalaka na sens. Lobaka ko ozala mutu moko oza ignorant, oza mutu moko boye olekana de oza nga comprendre. Et loko nyonso ekomelo na vie, ezala dans le bon sens, dans le mauvais sens. Ezala ya passe eza supe ya ndeni ndeko zwa temps ya ko discerner. Bino batu bozo koma na ba commentaire ke no bandeko bomoni film ekoti to longo na distraction bandeko biso kutu famille libota toza na distraction te awawa eza matière ekoti soki to vandi kimia eza ndire to bimi batu moko boye to mona makambu e le kaka wololo non
Nous savons tous, il y a kolobakeno idéologie moko, il y a famille libo teza focus na Belleville télévision. Ah oui. Alors soki matière ekoti biso toza censé akoya ko salela ngo analyse to vanda kimia te. Yango mona ngata soki na ko sala analyse nanga ata ndenge nini nazangisa koloba te bandeko toza a filme kuna. Alors bola la pongi kote wana. Et loko nyonso ekomelaka biso na vie eza na sens. Bandeko tokomona ka ndenge bimi boye. Audio, oh mariage à Domazé, a invité qui kaka, baba soki famille libota, oh et mataki kitaki, few minutes, ba jour et l'équité, même pas une semaine. Audio. Yaye Moutou, Yaye Karine Pala et Bimi. Bandeko toku misanzambe ya kolobake non, nzamba tikali nzambe. Bino boyebi ba projet o yaza nango na parce que yepe ne azana azape muto matalana. Bino boyebi ba projet o pe asa sali na mutu na lobi ke non projet o il faut na initier ngone ti Belleville talaka Belleville azana famille libota famille libota tango mona Belleville boye soutien ko za makasi. Ce ka na kosi bo ba ma BBC na kosi. Mais le quoi nzambe azan nzambe. Belleville asalaka ba projet na ye associé ka mutute associé ka mutute comme pour dire que non elle est d'abord sûre d'elle-même ya mayele na ye moko to mona nani apesa peut-être ba artiste comédien belé posa nani wana ya kokene na ba orphelinat ko pesa bango biloko akolia c'est Belleville bonga na loba nanga. Bino boyebi te soki eza nzambe mutu a permettre o nyonso koma. Parce que nzamba talaka mitema ya batu. Nzamba tali mutema ya Karine. Atali Belleville innocente a batu. Atali batu o batali la ka Belleville. Atali mutema ya mutu alobi non. O azana ba projet nandeko peut-être oyo. Mais na kati na ya lingi mutu ote. Tika na exposé. Avant qu'il soit trop tard. Nzambe muto a exposé Karine Pala. Famille Bota, pour votre information. Moi, je vous ai informé, bino. Nzambe muto a exposé. Parce que ce qui est audio wana. Donc, elle a perdu totalement la tête ya koloba cœur. Na famille Bota te, na zanini te. Non, ils ont un problème te. Lorsqu'on zo loba bongo, automatiquement, on zo touché Belleville. Automatiquement. Soi-disant, au na famille ya soki ya ndenge nini. Soi-disant et tout. Est-ce qu'il fallait penza Karine Pala akende ko vanda na plateau o ya fanda ki wana o akende ko sala émission bazo tourna ye makambo ya mariage ya Domazé. Le monsieur c'est qui? Pour ne pas citer son nom. Soi-disant star, soi-disant oyebi batu combien oyebi ba travailleur combien na za na bango. Oyebi boye oyebi ba relation donc ba vantage nyonso asala ki. Moko pe to betela kape Irsile Pechanga maboko. Irsile Pechanga jamais kutu alekaka na ba plateau moko boy. Non, Irsile Pechanga et pas mami il est là aleki. Et pas Idriss Kabongo, Ingris soki Ingris Kabongo. Tala ba plateau oyo. Okokaki ata ko tala olobi ke non na kende kokot na kende tala ba plateau oyo eza ya respect. Au moins place e bamba ki yo bien. Ezaki na chaîne o kende koleka. Na ba valeur oyo obimisi ou encore na ba valeur oyo lobi na ba audio ba valeur na yo. Ya ba travailleur combien na za na bango na jiraka. Boye oh nyonso lobaki wana ozaki pe muto ke kovanda na plateau fanda ki wana te to rappeler ou bien na éviter pourquoi batu ba finga Irsile Pechanga pour-il kutu ya le kakana ekutu te na ba émission Irsile Pechanga jamais rokia koya et pas chroniqueuse moko boy soko mi bengi muto munene
soit disant ça na travailleur, soit disant ça na ba télé, soit disant tout yo lo ba qui na audio. Est-ce qu'il te fallait que vendre na plateau wana? Mais laisse-moi t'informer que non, plateau wana ka ko vanda ki wana. Nde memele sous makambu na ba chronique na ceux qui na ba karo ceux qui karo cœur, ceux qui karigni yango ya makambu no zo sala wana. Pour ton information, pardon, bah te belé, bah artiste belé, bah imaki, te voir na plateau no kenai ko vanda. Nga ku tutangu na mona na vanda na nga kimia. Parce que nga na précipita kate ya koloba keno boe pa na ya koloba non, na précipita kate. Na zela kata no ba peut-être mito sala kate ba ye na matière ba zui ba ye ba lobi ndenge ba loba kawana et par là nenga ce qu'on a zui porte. Il y a quoi ce qu'on a recadrage. Qui mounene na mi pesi ya nanga. Il fallait que n'était pas mamie il est là. Na plateau mamie il est là. OK pas Ingris Kabongo. OK pe sous c'est pas banane. Bon comme la ba chaîne au pesa o eza pesa ya koloba ke non. Ata Poutine pas OK le kakuna. Ba chaîne o ici pêcher nga le kaka. Tala nengo mikiti si yo moko trop bas. Pona koloba ke non niveau. Famille Libota. Nzambe kaka nda exposé. Avant qu'il soit trop tard, na ba projet na ebele bela zanango. Aza muto na ba projet. Ah muto na ba projet. Azala pe pembe nya irsil pechanga. Azala pe pembe nya irsil pechanga. Ce qui botali événement oyo, irsil pechanga asala kawana. Yako honoré ba maman, ba artiste comédienne ya ba maman. Oyo aluwaka na nisalo ya Rotana. Notre sœur ou encore artiste comédienne Karine Pala, elle était aussi invitée. Mutema Keto. Mais à mon anakate. Bobenda Bidili. Mais elle était à Kim. Pour nani na mona nate. Raison zaki nini apé ça. Raison ezalaka nini. Ce na yebisi bino raison. Boloba mama bébé solo bi ya solo peza o aza mutute. Alors na ba keno na chlore na likambo na sali des émissions na makamuni ya ba audio ebimaki. Mais pour être vrai na minute auto lobango bien, Poutine il faut yeba ke non. Karine alingaka yo te. To chamai na munoko te. Na anglais balobaka. Donc awana alinga use yo. Ko use donc alinga utiliser peut-être pour na ba idée na ye ba projet na ye moko boyi. Donc a muta intérêt moko boyi bi ke non. Awa soki na kebo azala na irsi pechanga. Na Rotana na azala te. Azalate, mutema keto. Yeah, matière eza na maboko awa. Matière eza na maboko. Pona nga Poutine kutu. Yo moko za cerveau moteur a musala na yo. Yo moko za mutu déjà oza mayele. Donc, non mona kutu nini, lorsque tu ebi ke no batu baza vrai te, batu ba olinga yo te. Mi benna na batu mususu. Vous savez, je crois que c'était quand Zaki hier épisode, il y a 5e épisode au total qui lobby a filmé au total anani mariage triqué. Belvia loba ki loko moko boya lobby. Tant wake pa ba papa Serge azo solana mama bokilo na ena noko na noko ya papa Serge. Batuna ki Belvi ba lobby. Kombo na yo nani apesa ki kombo na e Kandi. Marie-Jeanne Bololé a tout nié. C'est quoi? Kandi ezanini. Alobaki Kandi. Donc, dès qu'elle définira qui combo ana alobaki que non, ezan ndika. Omoni ndika esa nini? Ndika ezelo mo ozango la légion. Omona ka eloko moko ya pamba. Biso nyo soto ebi ndika. Mais ndika wana tango to mona rango ndika eza nango na tina te eza na valeur te ndika bo mais ndika ebimisaka nini ebimisaka mafuta
mafuta ndika bandeko et traité ba makambo ebele na ba po ezo traité na suki ezo traité makambo ebele. C'est-à-dire que non ndike eza eloko moko boye ke non batu ba néglige kango. Or eze eloko motu ya na bomo ya batu azo néglige ngo. C'est ça kandi ndenge définira ki kombo na ewana et toucha kinga na yoka mutema passe na bi Seigneur. Continue à couper ça moi sur ma casse. Ata le loté, ata lobby. Batu bakoye ba keno qui était Bellevue, encore qui est Bellevue. Et ça qui est un message fort à Lansaki. Nabi Bellevue a révélé nga. Pour l'anglaise qui révélation indica. Pour l'anglaise qui révélation indica. Au moins on tombe ndika pourtant to bando kolo mo ndika boybo wele la ndika papa la fin de compte lorsque bozole ndika na pas et pesa ka baskari c'est tout et tout makabo ebele moni kolia ndika trop ndika za bien basali yango mafuta et tout mais kolia yango mingi te et mo so posa muta libumo mo pe libumo pe salo passe mais ndika mafuta ndika eza mafuta moko bandeko ezo neti ana fi d'ici toza na ngote oh tout so bala biso ke non o eza mafuta ndika bakosi yo. Donc, si on a besoin de mafuta ndika, il faut peut-être que les gens aient bakisanga ni kuna ye kini na tindinde e ye awa. Ngana yebi secret ya mafuta ya ndika. Na yebi. Mais lorsque Bellevue a parvenirait kolobe loko wana, elle m'avait révélé quelque chose. Et c'est un message à tindi ya koloba kenon lelo to mona mutu et to mona aza loko moko pamba. Mais aza mutu moko munene. Les bato azo bosana. Bellevue télévision na eza compagnie. Eza compagnie na français. Afuta kabatu. Mais les gens bo comprendre ngo te bo mona tate. Yako ba keno cette dame aza na bato afutaka. Cette dame aza na ba charge belo ya salaka. Cette dame a edaka ba orphelin asalaka boy asalaka boy. Azape a besoin de reconnaître en gros. Azape a besoin de reconnaître en gros. Parce que bien sûr, tu as battu. Moutou atikali moutou. Mais Dieu seul. Pour l'anglais, Zaki, nazo qui a repris nabi keno isa matière. Parce que Bellevue a révélé kinga. A définir qui combo Kandi wana oh bon Kandi so kinini boy. Aiko définir bikanjon eza nani ndika bota la boy momoni ndika peut-être eza nango na tina te et tout kaso ki na kosi bolo ba maman BBC na kosi mais c'était un message fort. Bébé eza pe na besoin te ba non bolinga e ata 2 personnes 3 personnes ba lingi eza déjà suffisant pour nae parce que ceux qui ba tout pe ba komi eso ebele ya pembe ne ba lokuta na lokuta boza vrai te. Et laissez-moi vous informer. Bonika ndenge nani c'est qui Karine Pala ba odone bimi. Biso to omona ka boto komona ba commentaire, elle n'est pas vrai. Aza hypocrite quelque part Nzambe a ko révéler penani. Maman na biso nani famille nani Poutine tala mutu. Nzambe sa nini a changé stratégie pour na Bellevue. Est-ce que tu peux imaginer nan? C'était quand? Bah, 1 mois, 2 mois. Oh, tout le monde qui bango baké Belgique 2 fois, baké zongi et tout. Est-ce qu'on pouvait s'attendre que nous kaka lelo botoka alo baka pe makamoje naza famille di botate ata respect na mukete. Wini nzamba tika nzambe bandeko. C'est juste Dieu qui a exposé la dame pour la belle vie. Et bango nyonso nzamba ko banda ko étaler bango karaboy. Namoni natali batindeli nga lien moko boy. Bande ko momoninga nakotaka na ba chaîne ba finga ka belle vie. Pour être vrai avec vous, ngana landaka ba chaîne oyo peut-être o sentir que non na o capter loko moko boy na mutu na nga na ozwa. Ce qui peut-être na zu matière ya ba chaîne oyo finga belle vie, loba peut-être na ba page.
sur TikTok ou bien na Facebook. Ne ba kataka wana. So moni boy pas eleki ndo mona ata moko na osala analyse na lobby peut-être na une news à partir de ba page. Mais yake non na pelisa boy na banda kotala soki 1 heure soki 40 minutes na vandika wana non. Na sala lango te. Na moni na kana page. Donc ba kwiti ba komi ko welela Karine Pala. Toko yakuna soki boko ya bolinga ko bundisa biso toko kende na répétition kuna na karaoke soki karinini yango kuna na zoyeba te suna kombo. Soki boko beta nga boya ko beta nga kaka kuna. Nga bi voilà. Bato ango sikoyo. Siko ozotala niveau karaoke yango soki Karine ya ye avant d'ici bato soit disant que non ba ki ko bunda. Ba accompagner na vision te. J'avais beaucoup regretté dans le non. C'est pourquoi dès qu'il n'a bongo. Sur les réseaux sociaux awawa, tu as vu que notre eza deux camps, famille Libota, nanani, na les abakwiti. Bino bokanisi que non ni nezanga rappel biso que non na pelisi pe caméra ne na zolo baboy pa na bandi pe kofinga. Ni nezanga. Rien absolument. Et là, comment on te zangaka? Manière. Babiloko est dépendant de la manière. Balobi soki omoni muto amuliboma zo aosakala soki na potopoto yo po komi muto aliboma. Ndezalaka différence na biso famille Libota. Yango bomona nga banalise nga plus mingi ezalaka na nga recadrer. Bande ko bo réfléchir. Bokomi bo depuis tongo sa ba kotis toko ya. Et comme il y a les abakou, ceux qui ne pas abakwiti, karokir, ceux qui karonini ngwane et comme il y a les abakou. Non, tozo ele loko moko te. Vous êtes sûr que famille Libota la mini choyo to ele là. Belle vie azo kele la te. Et ça, le mouton comme la belle vie filmée. Bande ko to bimisa to ya koloba pe babilo ko musute. Connaissez un peu ya ko réfléchir. Bon moi ni kambo. Po na nga kutu na pesi nzambe merci. Na ngambo ya belle vie nzamba étalé. Nga na pesi nzambe merci. Et puis nzambe arobanda ko bimisa bango kaka boye. Nzamba changer les siko belle vie stratégie. Oza pembeni ni papa so oza vrete kaka boy. Tala denga ke na confusion bo ba audio boko bimiso lobi ba biloko boko boy. Honorer na nous personne ta personne te. Bref la grande famille. Je crois na o clôturer na makambo o ya Karine pas la makambo ba audio na ye. Na ba ke no troisième émission na nga. Na ozala ouverte ya koloba ke no. Notre artiste comédienne Karine Pala, elle n'est pas vraie envers notre maman. Elle est hypocrite. Elle n'est pas vraie. Et ça intérêt mon robo azo luka pona ye. Ce qu'on quoi nzamba tikali nzamba a étalé avant. Ba projet na union sona ke na mai. Parce que biso peut te rondime loko wana te. Biso peut te rondime loko wana te. Beta Belvia mi kangela zaka yemoko azala yemoko film a commis film pas a bengi artiste pas tourner stili ba motema na koloba soki nzambe pe soki asungio na sens que non attendit muto azala ba projet moko boyena yo mais na motema na ya lingi yo te soko za souple pour na comprendre ngote nzamba rotiko susu na moto. Alors il faut qu'on soit toujours souple. Poutine qu'on soit les cambos à la légèreté. Qu'on soit les cambos à la légèreté, maman. La grande famille n'a commis qu'au chité. Je crois. Non, pas que troisième émission n'a rien que non. Notre sœur, elle n'est pas vraie. Aza vrete na Poutine, elle est hypocrite. Et Nzambe kaka nda sa nini a étalé.
pour Belleville pas yeba malgré que non quand si Belleville a yebité ayebi mais bozo vivre na hypocrisie pourquoi why langage o ezo bima na kati ba audio wana yaya botika langage wana ezo la kisa que non la dame azalaka muto a bien te. Aimez partager la grande famille. Beau aimer, beau partager. N'a comme il n'a pas chité. C'est une matière que taka qu'ils ont continué à oh ya makambango oh na koya kaka parce qu'on n'a pas le choix. Mais focus. Wapi na Belleville télévision. Le total 6e épisode, l'autre total 7e épisode. Belleville a tikali déjà stupéfait wana ya koloba ke non ba bomba qui allait et na ce qui allait sous papa Serge abala moi c'est akufa. Balobela yete. Alors tous la wane belé sous lobby la 7e épisode, total la sort et kozala nini. Ronelo yo munoko makasi na mama Milo. Pardon. Voilà. Toko mina suka. So ina beti si batu msusu nani libaku bolimbisa. On est ensemble, je vous aime bien. Je vous aime la grande famille. Beau aimer, beau partager ba émission na biso. Karine pas la hasard vérité. Rochama ina mon côté. Elle n'est pas vraie. Et puis ba ka ba artiste ne ba lingele déjà buna karaoke ne wana. Tozao. Ce qui karaoke ce qui nini. Beta o lukaka ba to groupe Salongo. Au côté ça ba na karaoke. Ah oui, tolobi na biso ka vérité. Voilà. Na komi na souka la grande famille, beau aimer, beau partager. Et ça, bisous bien. Tokutani bisous, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakuza la Congolais, tous à la fière, Yakuza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.